Allô, c'est la famille, j'espère que vous allez bien par chez nous. Tout va bien avec Jésus-Christ. Zabino bongo mère des jumeaux à toute télévision. To yé les sous pour makambo za bandeko makambo penza eza ya solo. Ndeka na mesana koloba communauté oyo yonde zanga temps. Mema kaba koloba ezanga kate bandeko na ngai. E bongo ya koloba ya minene oyo yeli susu to moni bongo ndeko na biso wayambo ya chuke atelemeli bongo fali atelemeli ndeto yebi kaka mwana mboka Fally Ipupa akobeta musique na ye na France eza bongo le 25 novembre akobeta musique na ye to moni ka ba visé telemaki ba 54 visé telemaki sikoyo ya chuke atelemi ya lobike non Fally akobeta te afini pende a mesala ko finga pe suki bongo te ya chuke pe akei nango na cimetière aketi cimetière akeko lakela Fally liwa akeko loba o esengeli aloba akeko sala o esengeli asala asaki alobi abeleli bakoko na cimetière po ete mabe ekomela mwana mboka Fally Ipupa na kini pe to moni kuna pe Alexis Weche ye pe aza bongo moko abato bamesana balobelaka bongo ndeko na biso Fally Ipupa ye pe ake na cimetière ye pe aussi akeko saka akeko loba na olinga un peu to parle to la moi mukie to analyser un peu sur makambo yo na ozolanga temps penze belete bandeko nanga pour ma musique na vraiment spécialiste la motte mais j'essaierai un peu de repasser mon point de vue sur makambo bandeko nanga bandeko no tebi ke likamba combattant ndenge ba telemaka ndenge ba lobelaka mboka na biso souci ya combattant za ninto ba kambo ya combat o ebanda souci to mona ke même o le kombongo président ya Congo Félix Antoine Tshisekedi azaki pe combattant ye pe aussi abana ko revendiquer o le boketch le balelo ko senga lelo ye pe aussi asenga ngo ye pa marcha kapeta on a nani Joseph Kabila azaki na pouvoir to mona kabongo ndeko Antoine Félix Tshisekedi azaki pe combattant basala ba marche ana Bruxelles na ba boketch oyo ba ko sola bien ko seka bien ba osa ba marche bazo sepi ensemble na boketch royam balaki la même idéologie, même revendication. Moi, il fallait qu'on revendiquait la même chose. Balinga qui ba côté embargo ba musicien na biso et pourquoi ba teka embargo na ba musicien na biso qui ba beta asu na poto te bande ko ngai ba combattant ba bande ko telemela ba to eza bon ba politicien to mona ba ko beta ba politicien le quoi papa na biso kengo ado ba beta kaye to mona kombi ba combattant bande ko telemela onsu ba bongo ba personnalité publique ko telemela bango ko landela bango pour na pour que ba ya na ngambo peuple va soutenir peuple pour que mboka na biso ekoma libéré côté mais ba musicien et qui na posa combattre zaki que musicien yo oyo ozabongo to na popularité derrière toi au telema ozana ngambo a peuple au bunde la peuple pour que mboka na biso ekoma libéré et to mona ndenge pe kabango simba musique penza ekata na bamboka oyo endo za lisusu te endo simba lisusu te yo nani oya ko beta to mona bongo nani jibem pierre na yaka meka ko beta série moko kale simba kate to mona héritier botana yaka même no ba musicien na e simba te wona komba ezaki makasi batone ko telemela yango baki plus de musique na mboka ya poto pe esimba te bandeko nanga ndeko na segino o aimer o partager bi vidéo ngi poser libaku konepso ka mbali boso na osenga na yo o s'abonner et ezala bien malamu ndeko nanga ine vidéo ko za monter ma pete aimer vidéo partager panza sango ndeko musupe ayoka biso pe ndeko nanga koleka pumate o s'abonner et ça ezala bien makasi ndeko to mwana musique pe ebeta kasute simba kalisu to mwana ke bande ko telemela ba musicien côté depuis période ya Jikaka te ko na période ya Félix et continuer mais te ko mona moto aki ko sense ko longola likambo makasi aki bongo Fally Ipupa tanga beta ki ya 2 ans passé à suna bosanité ba période ya Covid wana ko beta au France ninganaka vraiment ba trouble makasi ça maka mais Fally quand même a beta malgré tout trouble les alaka a beta ka musique nae pe eleka siko susu Fally lisusu aye susu pona ko beta lisusu bande konanga telisko ba revendication o ba combattant o ba sengaka
na bato ba musicien ba na ngambo ya peuple ba lobela peuple ba musicien to longola na kati ba to longola population na kati ba distraction mais to sensibiliser et bongo population pona côté les ma pe ko libérer mboka na biso parce que ndito yibilo ti le lo est à Congo eza bongo toujours dans ma boka bango na biso to bi combien Rwanda ali ko bundisa mboka na biso to yebi yango to bosa na kate bandeko nanga atele oza ko bina oza ko sepela oza na TikTok ozo yemba oza ba challenge ba challenge oli ko ça n'importe quoi ndeko ko bosa na teke mboka na biso une partie ya Congo ezo kende ba Rwanda bazo temela biso bali ko boto la biso mboka siko na yango ndeko nanga siko na o ba Rwanda bali ko sala. Est-ce que 5 ans les tout comme au Kenya dans ba cimetière pour na to bon encore biso na biso mongo ja aliko sisa biso mongo ja aliko bundisa biso sikoyo biso mo so entre biso to bon suko potali su to bunda na kali su to ça su so ndengeni bandeko langa bandeko et aussi na kati ya combat na biso bandeko ba combat bandeko eza pasi na biso to ali banda mboka komona comme ça li banda mboka ndeko langa atolingi kuma combattre te même inconsciemment oko baka combattant. Pour comme si les gars mboka na biso otali sona autorofi na mikila poto e pesoka akanda parce que blo msusu ba mboka to fandi yo e pesoka akanda mboka fandi et na pays mo riche te mais comment tu vas stabilité na mboka na bango otali o ezole ka ba mboka na biso mutulu ko yele aye aki de l'autre côté mais pas comme un politicien comme riche comme millionnaire il y a de quoi oser l'énerver mais malgré bon to mon aussi ba mboka na biso aussi attendre mboka na biso depuis que mboka c'est moi passé que tout monde tout ça na le quoi andi ba téléma le quoi ba Youssou Ndour ba Sénégal ba téléma to bono bongo malien oyo na bosse ni comme na Salif Salif Keita lo mo bon comme na malien on peut téléma pour mboka na ye ba Alpha Blondy ba telema plo mboka na bango na mboka na biso to zanga bata modèle wana mais tout zanga bata modèle mais na bato pe mususu ba otika la cohérent jusqu'à présent malgré ba commune na niveau ba Youssou Ndour te ku na niveau ba Alpha Blondy te bato pe OK aote ma pe aussi ma politique au monété azala ngote aote aussi moi emona e moi li loba na kamoteli ya mboka ya este ezabongo Fally Ipupa to mona Fally Ipupa lelo hôpital o ya Panzi et pas parce docteur Mukwege ao sunga lelo basi tubona Fally ko pesa ba ambulance tubona Fally aussi ko soutenir aussi ta est mais combien de musiciens mboka na biso basala akutu ya ngoti bon jusqu'à présent bon ça ka pour ma bumu na bango bon ça ka pour ma bumu na bango ba musu ba kosa que surtout beti constant pesa mona est ba pesa pété les gars nengwana mais Fally pour moins de son côté à ça que tellement fort alors ba qui est conseil na Rwanda ko betate mais tu vois nani Koffi Olomide ne ba kisi njora ba kena ngambo Rwanda ba kumisa Kagame bato aliko boma mboka na biso ba kumisa yango puis y a pas longtemps Koffi encore kumisa encore sous Kagame a temeli Moïse Katumbi parce que ba boy ko lata t-shirt ya mama Rwanda mais Fally Ipupa alors c'est quand même la différence tu vois Fally Ipupa na ba politique mi côté sera konda msuba ba mona sura mkonza mboka kuma mkonza mboka po ani azoma protection ba msuba zana ba komata ba bisika ba komana ba valeur na bango to mona bango jamais ko ça ta cadeau moko songolo pakala na este wana mais to mona bango même inonce bi to mona inonce bi to volcan zikisi banda ko kuna inonce bi atonga banda kuna na est à Congo ba inonce bi tout ce qui ba inonce bi Fally pour ba liko ça quand même moi ata o ba o ça moi goutte dans l'océan mais quand même ba tena moi esprit na ta mukie baluko sala yango batu musuba sate eloko te mais to moni mwana mboka wayambo akenda akebongo na cimetière pour ko lakela Fally Ipupa mabe bande kolanga motuna sura na tuna toyebi ke wayambo ala posa ala souci mboka oui nous tous autour la diaspora bande kolanga to na souci mboka na amour que dans batu musuba comme inconscient azana ta mboka o imo azola la bien aibi ngungité aibi des stages te mais akumisa ba conduire ba même sur de les stages ba osa mabe na Congo akumisa bango amour que ba osa ba comme inconscient dans ma potoa ya
azo lia bien na kongo ba lia kate l'autre ba okufa ba nzala mais muta poto azo kumisa ba mikonzi oyo ba ko amener mboka na kati ya désastre wayambo à cause na ba raison na ye ana souci ya mboka mais siko souci ya mboka wayambo est-ce que c'est qu'il faut akenile mona mboka fali la cimetière bandeko nanga to sola mwa mukie to moni wayambo ko kene ko lakela fali mabe bandeko yango siko komba yango ya biso ya diaspora et comme il y a combat Europe tout et ça combat ya partout bandeko nanga pour tout monde aussi bandeko musu ba ki le États-Unis pour ça musique na bango j'ai bien bien na ki ko bet les États-Unis tout monde faire egola a kepe les États-Unis donc bango problème ça na ngote donc ouais mo pour bango eza problème té pour na ouais mo pour na eza na problème té que bato mususu ba ki no bet les États-Unis donc ce que bango au les États-Unis ba ki cette distraction té les États-Unis j'ai bien bien na a cette distraction les États-Unis té faire egola a kepe ma distraction les États-Unis pour notre monde deux à faire egola té na est tout le monde deux ya j'ai bien bien est tout le monde on a noté mais pour na wayambo ezala ngo normal que bango ba ke bete na bango na Afrique du Sud ce qui dans les États-Unis pour les distractions té mais wayambo pour na ye a teme fali poupa donc fali poupa ko bete na en Europe té so na comprendre penser ya wayambo donc bete parce que moi aussi a teme ka fali té mais côté le ka aussi nani mon ndeko na biso nani Deborah Lukalu et bon ka bete aussi na poto wa wayambo finga même si Deborah Lukalu mais a betara pe quand même siko yango combat siko oyo combat oyo ba wayambo bali le ko bundela mboka na biso donc combat oyo komika limité en Europe donc ba ko musique partout et ça problème té ba ko distraction partout et ça problème té donc distraction de ko za kati na kati Europe na pourté que distraction za la bande ko na ça pourté qui tout bossa na mboka na biso jamais muto o za muto yo ça jusqu'à présent a tout la pongi kanisa ka mboka na yo kanisa ka mboka na biso na kibo salto ki retama vacances na Congo bande comme tout passe donc on quitte na aéroport hôtel comment car mu pepana e bête ka biso na osati ya au moins que mboka oza pollué quoi tu na posa mi pa bongo te tu na posa salité to mona na mboka te tu na posa ndindi auto mona na mboka te tu na posa délestage oye comment le quoi chronique na mboka tout ça on posa te mbande ko nanga siko il faut revendication à biso et c'est là pour tout le monde normalement wayambo et ben qui revendication où ils sont là partout mais pourquoi est-ce qu'on va revendication et sur en Europe pourquoi c'est en Europe et pourquoi aussi wayambo tout que pas tous ne paye au ko linga lelo falite au sepelite qui fallait à ma distraction à poto mais pourquoi que livrer ne konayo ko livrer ne konayo na cimetière. Pourquoi? Est-ce que moi, je suis kolobela ezate? Ma finga, oh, finga, malgré tout, d'accord, ma finga, wayambote. Parce que ma finga, wayambo, ma finga, sili, et souki, y'a un monde qui fait qu'il y a un cimetière. Bandeko. Mais y'a un peu que Rwanda, on va se kabiso. Y'a un peu que Rwanda, on va osakane. Parce que entre biso, il y a pas l'amour. Ce que tu fallait pour pas te amoukier. Moi ba goutte na eto moi te bilembo na yango oki ko livrer na cimetière et bon suko bateau ba peut-être l'autre côté pourquoi zo lobate est-ce que on est pour na combat to oza vraiment personnel na fali poupa pour bandeko to ebi ke wayambo dernièrement na oya suka tant fallait que no beta wayambo contre même prison en France est-ce que wayambo aza animé par la NT. Est-ce qu'il y a un souci à Mokato et comme il y a une mascarade? Donc, ouais, quand zanango, il y a un côté qui prison, un oba kangila que en France, to et réellement zo bunda pose na posa que mboka na biso pena ebonga. Je me pose seulement des questions. Parce que quand la kanda wayambo na monango eza moins compliqué bandeko na eza mbilinga wayambo lobaka wayambo bo marchaka lokola yo za interdiction contre France te zile kasi fallait en habiter na Belgique marché na Belgique finga ndo mesa ko finga. Mais pourquoi ndeko na yo mwana mboka na yo oya simba munduki te oyo ayembela ka ba politicien te ko ayembeli politicien moko nzembo azala ngote mwana mboka na yo oya kanisaka ta atira mukie na ye popesa bato a este wayambo yendo telemeli inonce bi abeta ki pe dernièrement na poto
na francophonie awa tout le monde passe ya wa yambo télématin innonce bi a peine un concert na le 1er décembre sur na Madeleine na Belgique siko yepo aussi au kenele cimetière to cimetière on est arrêté pour na fali pupa wa yambo toza na bolingo c'est vrai to na posa ke mboka na biso makambo ebonga toza na posa te ba distraction oui to na posa ke Congolais a comme conscientisé oui mais na modèle openza waya momemeli yango pesa yango te oye komi likambo haine oye komi likambo haine oza na rancune oza na haine na yo oye likamo personnel na modèle boya ya nzambe pa oyoko te na modèle boya waya makambo ekosimba pete aza mwana mboka boluka ba mweni bosolola comme makambo tina na kaka toujours ba agressivité na ko fingaka na ko te ça combien que sous bonté to mona kala combien combat ezaki na ampleur ceux comme ba telemi pourquoi les autres ba otema susute pourquoi ba misu est-ce que ba misu ba lembi non ba lembi te il y a toujours des combattants qui sont actifs mais ba ebi ke ba otika ka na système moko te système ka te ko telemela ka batu ko finga ka batu non le combat aussi comme combat moko intelligent les gens écrivent et tout sur les camouflages ba telemi ba komeli ba autorité et tout moi pe les camouflages elali pe simbi pété neti dernièrement to mona ki soki fo ba Kofi et banka beta na Belgique na biso na misé na biso ya tervure na lo ba bongo Kofi ba so aya ça lo mona sur la bourse en tout cas information mais ba ça kini ba comment ka ba lettre ba komi ba la kisi comment non Kofi azo mérité te vu makambo o asana ba danseuse naie ba pesi ba argument pe Kofi abeta soute et ça m'a pe soute pourquoi tu ko ça puis modèle le combat que tu comme intelligent ba osu aka te na ko finga kana ba concert te do likamba concert et comme ndika likamba na moko personnel wa yambo na biso yango aussi mwana mboka fali bino o bozo ba idée ko betela na mikila poto awa ba combattant baza bandeko na bino ba combattant baza bandeko na bino oyebi posa combattant pour anite ko luka aussi ba moyen aussi beaucoup en contact na ba combattant bo solola bwe ba likamu nini opela ba posa na ba mo motema eza penza nini bo solola ko zabi makasi pour anite aussi fali pupa o lukite moi aussi moi délégation ko kuta na ba combattant ko solola makambo le kapela kimia et ouais aussi moko na ba option. Pourquoi pas? Mais pour les restes, wayambo, modelo memeli yango yangote. Toti ko saka ba cimetière bande kolangai. Toti ko saka na milimo. To be pour na kini mwana mobale osudani Alexis Wechi yepa kina kobela milimo bandeko. To saka na esprit te hein. To saka na milimo te hein. Toti ka milimo elali lango toti ka yango. To luka to ko saka ni la ko lamusa kango tokeba. Tokeba na bisala sala. Ya okutaka ba cimetière pona ko invoquer milimo mabe. Mboka na biso ena posa nzambe po ekangolama ena posa milimo ba kufite ena posa nzambe po ke mboka na biso ekangolama tozo ba dirigeant malonga makama mboka na biso changer to Moïse nzamba bongse Moïse mboka na biso Moïse wana ana azwa place na ye le libérateur mboka na biso atelema a libérer biso na mboka bango na biso ba kondio ba osa ko mabumu na bango ba tika ba pouvoir mais non pas na modèle oyo ko bela milimo ba wey bela milimo ba wey non ba kufi non wayambo osaka combat na yo oza bongo juste mais papa oyo kena ngo musika pour bela molimo ba kufi wayambo pourquoi deux poids deux mesures pourquoi c'est vraiment pour na fali au keneli na cimetière et bon pour la faire aux États-Unis au keneli cimetière te et bon pour la JB Piena aux États-Unis au keneli cimetière te et bon pour na innonce bi ou ko beta na Belgique na décembre au kenele cimetière te ouais on soso la na NT na rancune te ndoko longa combat oyo non wayambo premièrement c'est Dieu et deuxièmement bon luka bo kota en contact na ba oba leader d'opinion aussi ya mboka na oba na Congo beaucoup en contact le qui sont qui tam sous peut-être ko yemba ko ça so ba concert beaucoup en contact na bango bo solo la ba ndeko na bino au lieu ko livrer bango na milimo ba kufi au lieu ko lukela bango liwa mais bo solo la na mboka na mto zo lela ba ko kufa ba Rwanda ba osisa kuna na este
Et bon, you peux aussi ndeko na yo ozo mwana misu penza o livrer kana kufa. Non, et sungate si et sungi tenelo côté en tout cas. Et sungi nangote. Et aussi Alexis Wechi. Nebi ko esali kande pesi ba warrior ba siliki. C'est bon pe kanda. Mais bon tiko siko que de œil pour œil, dent pour dent. Non. Tout le monde a système wana. Entre biso toza ba ndeko. Tout ça le club anguna te, tout ça na bandeko entre biso, tout longo na makambo yo entre biso, faut pas ba œil pour œil, ça ba dent pour les non. Que l'amour prime entre nous, que l'amour prime bandeko nangai, et non la haine, et non la rancune. Ndeko bokechu, wayambo, chouchou à diaspora. Pona o peno soli biente pour tout le monde a causé un problème personnel n'a fallu pour pâter surtout la qui la musicien mais la qui là aussi les autres là pour ça un peu qu'on distrait bateau mais on peut aussi la qui là bango tout le monde a qui réellement ont un problème personnel n'a fallu pour pâter sinon tu comprendre que oyayo ils ont un pour l'embocate il y a des problèmes personnels fallu pour pas le cause un problème personnel fallu pour pas zélé à quoi on peut de ceux qui datent non na Belgique beaucoup de gens bunda il y a pas option bunda peut-être il y a pas option peut-être sur ma finger sili sur côté sur bunda et peut-être sur il y a pas moi option pe kake yango bala mboka to luka malamu mpona mboka na biso to luka ya malamu mpona Congo na biso et surtout mingi to luka nzambe mpona Congo ezala bien mingi ezaki abino mère des jumeaux Actu Télévision non senga non dekolanga o aimer partager au s'abonner. Gros bisous na mère double na kata Texas. Koutou Rose na kata Bella. Yolande Magui na kata Washington. Mami Lukeba na kata France. Na Moni Bongo. Caroline Mouyam na kata Bella. Mireille Makese na kata Bella. Nzambe alola pambola bino. Gros bisous. Bye bye.